Ba politicien ba nyoko bakate so mutu biso politicien nyoko baza lukuta ngana ebi ba politicien ba nyoko bakate baza la vie ya bien baza ba policier baza la basi na bango baza malamu même ba sous maman na bango ba nyoko bakate bango nyos baza en prise en charge même ba famille ba sous maman ils sont en bonne santé bango baliaka bien ba yebi passion ngana toza na ngote ba defaka lipate na ndaka politicien ba defaka lipate bango baza ba venez à moi vous tous qui êtes fatigués je vous donnerai direct baliaka bien ils mangent comme ils veulent baso baka chemise asika basilisi babwa ki bazu mususu baza na ville ko ngana yote ba voyager na pouvoir ya penser soka lobby naza na France akei lobby na ko ba États-Unis bakei baza na pouvoir am de l'autre bato ba voyager bakei na libanda bato bazongaka bozaka na explication nous avons vu nous nous sommes entretenus c'est depuis la dernière fois on a été changé mais évidemment on va voir bozo tordre sens peuple azoki nani nde moto malamu bino boye bisangai Kabila na gestion nae na Tshisekedi na gestion nae banani ne miibi ya malamu to ça la question pour un champion to lukana na opesa réponse ko kanga moibi eza malamu memba na moibi eza nini po bato bakomi siko na lokumu ya moto akoko yiba na mbongo akene na prison ayebi keso ina beti na 10 millions na vai na ngana kati na kosomba local ba cheninga climatiseur na ko vivre lokwa na zaki libanda na négocier na directeur la prison tout ça na biso à l'aise na ba petit na kondima na vanda pendant 4 ans 5 ans jour na ko bima na koya na 10 millions pe akokoma na 50 parce que ba ko sala jeune magistrat ba yebi ndenge nini ba ko yokana zo ba tomate sangisa ngona mai sanzaka na tongo na okotsa petit mo na téléphone na bando filmer ndenge zo cha ba mona ko zo sanza bakila chaka musu côté asima ba mona ko bimisi bakila na ndenga se et puis ba ko luka liberté provisoire mutu akokende bato ya liberté provisoire bazonga na kachote lolenge ya kobangisa bato na misolo ya leta eza kokanga bango il faut bato babanda kobanga ke so na simbi eloko vina ngai baby non pas que biloko nyonso ekei bakangi na mwasi na bana na suki mais bato bakobanga te mbano ezali te baokanga bato pe mbongo ezozonga te kokanga ya ba 2 jours na ba 1 semaine ya ba 1 mois ezosimba te surtout que so bakoti na hôpital babelaka mingi ba fièvre moko lampadairique avec dû au microbe moko ba fièvre foragère dû au microbe lampadairique yango nde malade bango babelaka principalement et puis ba traiter yango na Kinshasa te foka libanda à quand la fin de cette mélodie mokonzi ya mboka alobi biso tosali ba analyse quand ya moya ya Kabila ba réagir quand ya Katumbi ba réagir quand ya Fayulu ba réagir lipeza la kombi nzele zapi avion yewapi. Donc, tous ont discuté, mais rien ne change. Loi à Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. C'est la même vie. Ils sont ministres tous les jours, ils sortent tous les jours, ils sont honorés tous les jours. Ils sont reconduits dans tous les gouvernements, mais rien ne change. Mais dans papier Zara, mais normalement, regardez par exemple ça, papier numéro 4. Et je l'ai expliqué quand même, notamment par rapport à la dernière réunion qu'on a tenue. On est à français. Lubumbashi, Bongolo, Victoire, Matonge, Pongabi. Et là, combien? Zando, Bokassa, combien? Ndunda, combien? Quelle est cette politique? Bino Batubozo défendre awa. Na Bino Batubozo attaquer. Bino en fait Batubozo réfléchir awa. Bozala d'accord nanga. Ça la prière nzambe atambusa vie ya moko na moko par rapport à la défense na ndenge Kongo ezotambola nzambe atambusa vie na obongo moto amoni ke Kongo ezotambola malamu nzambe pa sunga vie na etambola bongo o mamoni pe Kongo eza na pasi réflexion na nzambe atambusa obongo. Je pense que to subir parce que to ba que to za na télévision pour na kokumisa batute mais pour na kobunda pour na peuple nzambe atambusa vie ya moko na moko par rapport à sentiment za na moko na mboko so yo moni ke Tshisekedi azotambola bien Kongo eza bien nzambe atambusa vie no bongo so moni pe Tshisekedi atambusa mabe et que oza sincère nzambe pas conduire yo na ndenge. Je pense que to ko bangaka koyaka kosala ka chorale pour des individus au lieu de défendre l'intérêt commun o ya mboka na biso. Ba politicien ba nyoko bakate so mutu biso politicien nyoko beza lukuta ngana ebi ba politicien ba nyoko bakate baza la vie ya bien baza na ba policier baza la basi na bango baza malamu même ba sous maman na bango ba nyoko bakate bango nyos baza en prise en charge même ba famille ba sous maman ils sont en bonne santé bango baliaka bien ba yebi passion ngana toza na ngote ba defaka lipate na ndaka politicien ba defaka lipate bango baza ba venez à moi vous tous qui êtes fatigués je vous donnerai direct baliaka bien ils mangent comme ils veulent baso baka chemise asika basilisi babwa ki bazu mususu baza la ville ko ngana yote
ba voyageaka na pouvoir ya penser soka lobi lobi naza na France akei lobi na koma les États-Unis bakei baza na pouvoir na mudelo bato ba voyageur bakei na libanda bato bazongaka bozaka na explication nous avons vu nous nous sommes entretenus c'est depuis la dernière fois on a été changé mais évidemment on va voir bozo tordre sens peuple azoki nani nde moto malamu bino boye bisangai kabi. Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle, cela dépendra au moment où vous allez nous écouter. Voilà, je suis ravie de vous retrouver encore une fois de plus. Moi, votre humble servante Maman B52, comme je vous avais dit que Torubandoya, Tomeka un peu que solo laka. Je crois que nous venons tous de suivre ce que Papa Sango a dit. Je nous avais dit que les avis sont partagés. Nous ne sommes pas là pour obliger aux autres Yakundima ou Bisso Toyeli Bango. Non. Nous sommes juste en train de partager nos avis. Ok? J'aimerais dire une chose. J'ai entendu la vidéo de Papa Sango. Moi, je pense qu'ils ont juste pour nous réveiller conscience ya ba Congolais. Ndenge nini ba dirigeant baza ko tambwisa mboka na biso. Na tokoki komi tu na question moko. Eloko nini eza ko sala ba konzi na biso baza na motema mabe pe makasi pour na peuple. Pour ce que Papa Sango vient de dire, la vidéo on a uchotie la binosiko. Nazumi tu na ba question na bandeko na ngai tu meka un peu ko solo la. Eloko nini eza ko sala ba konzi na biso baza na motema mabe pe makasi pour na peuple. Est-ce que réellement batu baza ko diriger biso baza ko mériter ba benga bango ba excellence? C'est la question que nous devons nous poser. Pour tout le monde na makambo o ezo salama. Est-ce que réellement batu wana bakonzi o biso topona misusu topona misusu ba mitsapi bango moko baza ko mériter ba benga bango ba excellence? Tout réfléchir sur maloba ya Israël. Ya Papa Sango. Est-ce que akoki akosi ou azana raison? Wana eza mutu na mutu aoyela biso point de vue na ye. Il faut bakonzi bazala interpeller entre les deux régimes. Oyo etambwisi mboka banani baza na souci ya peuple wana fotomi yebela tu fotomi tunela entre les deux régimes banani batambwisi peuple to baza na souci ya peuple ce tolingi mboka etongama il faut kotia ba homme compétent et capable na ba poste clé. Pour moi je pense que pour nous mettre fin na ba désordre il faut justice na biso basala mosala ndenge elongo bani ba politicien batika ba magistrat juge etc. bazala libre soki mutu asali mabe bakanga ye tokomona désordre na ba institution ekosila. Ngai nazala nga mutu pamba naza peuple congolaise. Mais na ko loba eloko moko pona mokonzi ya mboka na biso. Na osenga na mokonzi ya mboka na biso soki penza vidéo oyo ekokomela ye toza ba peuple oyo to votaki ye tolingaki ye parce que on avait dit que pouvoir faut ezala na maboko ya mwana mboka. Pouvoir ezala na maboko ya mwana mboka po mwana mboka akoyeba souci ya peuple. Ameka kolanda lokolo ya Saddam Hussein. Pona nga nalobi te ke eza pona mutu nyonso. Pona nga penza so vidéo o ekokomela le président Fachi na osenga na meka no kolanda lokolo ya Saddam Hussein. Abandaki ko punir nanu bandeko na ye na ba proche collaborateur na ye. Yango esalaki ke mboka bakoma kobanga koyiba mbongo ya mboka. Fimbu eza pe moyen ya kozongisa batu na nzela. Fimbu ka oyo eza moyen moko possible ya kozongisa batu na nzela.
tomona yango ba période mo boye AFDEL les ba AFDEL ekotaka, je me rappelle encore ezaki so olati elamba Pentagone, so olati ka elamba Pentagone boye fimbo okutana basolo kozwa fimbo, en tout cas accoutrement wana ezalaka souté. C'est comme si nous le peuple congolais toyokaka kaka na fimbo, je ne sais pas, mais moi je meurais nayebi te botikelanga bandeko nanga na commentaire, nayebi que naza nanga mutu te, mais toza batuka o tozoluka kopesa na baide pona mboka na biso, toza na souci ya mboka na biso, parce que ce que nous sommes en train d'endurer et komi kosala biso na pasi. Il y a des gens oyo bastangi basilisi ya kelasi, mais misala ya malonga eza te, bana biso baotanga na bacondition moko oyo eza penza irrécupérable. Nayebi te en tout cas. Nayoka période mo basala prison moko boye pona ba politicien ou bato baza koyiba mbongo mboka. Selon l'histoire na mwanda kuna na Congo central, eza na prison moko basala pona ba politicien, eza na kati ya mai, gouvernement abongisa yango akoma kotinda mutu nyonso kuna. Na kati ya mai penza ko atindi mutu nyonso kuna, mutu oyo atamboli mabe oyo alie mbongo ya peuple, alingi peuple te, asali yango bongo. Asali yango bongo. Nakotiela bino video moko awa tomeka kolandango ya président moko. Pourquoi pas président na biso Félix Tshisekedi asala eloko moko ya boye? Azotiela biso yango to landana no audio oyo, comme ça tozozonga juste après. Nous sommes ouverts et vous serez les bienvenus en Afrique. Ceux qui veulent investir dans l'agriculture sont les bienvenus. Ceux qui veulent investir dans la transformation sont les bienvenus. L'éducation, nous voulons transformer l'école. Parce que le formatage que nous vivons actuellement, c'est depuis l'école. Ils nous ont canalisés de sorte que les intellectuels, pour la plupart, ne peuvent pas réfléchir, sortir des sillons qu'ils ont tracés. Dieu merci, les consciences sont en train de s'éveiller. On a besoin de plus, on a besoin de changer le système éducatif. Nous étions en train de piller nos richesses. Aujourd'hui, nous sommes en train de reprendre le contrôle. C'est un président qui parle. Nous n'allons plus jamais laisser nos richesses pillées parce que nous avons envie de vivre, nous avons envie de voir nos enfants soignés, éduqués, grandir en paix et vivre dans un environnement sain. Donc, nous sommes ouverts et vous serez les bienvenus en Afrique pour développer votre continent, pour unir votre continent et passer le message de cette unité. C'est très important. Continuez à passer le message pour que les jeunes se réveillent. Qu'ils ne nous laissent plus, nous dirigeants, faire d'eux les esclaves pour les autres. Ça ne doit pas être permis. Il y a certains pays aujourd'hui où nous avons envie de passer des messages. Mais je pense que vos voix portent encore plus. Parce que vous êtes des ambassadeurs partout où vous êtes, que ce soit en Amérique, en Europe, au Canada. Vous êtes des ambassadeurs. Et quand vous parlez, ça peut réveiller. Et je vous exhorte à parler. C'est une mission que je vous confie pour réveiller le continent. Passez le message pour réveiller les consciences. Certains gouvernants essaient d'endormir leur peuple toujours. Ils continuent de piller leur peuple au profit de l'Occident. Il faut que ça cesse. Qui mieux que vous pour passer ce message aux différents peuples? L'Afrique doit se réveiller. Les jeunes doivent se réveiller et ne plus permettre à ce que la même politique continue. Ce n'est pas possible. Nous avons besoin de nous unir. Mais ils ont toujours été là pour nous diviser, pour pouvoir mieux régner. L'esclavage, nos ancêtres l'ont vécu. Jusqu'aujourd'hui, nous en avons marre dans nos chairs. Vraiment. Mais ça continue. Nos grands-pères étaient déportés, torturés. Et encore, quand ils avaient leur guerre, on a été les soutenir. Ils nous ont payés en monnaie de singe. Vraiment. D'autres ont été tués lorsqu'ils ont essayé de revendiquer. Plusieurs d'entre eux sont morts dans leur village avec les séquelles de la guerre. On n'a jamais reconnu le travail de l'Africain. Notre mission, c'est d'abord d'éveiller l'Afrique. Et qui mieux que vous, de la diaspora, pour faire comprendre ce que c'est que l'Afrique. Aujourd'hui, notre combat, c'est pouvoir nous unir. Parce qu'unis, nous sommes forts. Divisés, nous sommes moins, vraiment. Ils ont toujours travaillé à nous diviser. Voilà. Je vous exhorte à passer le message pour que l'Afrique puisse s'unir. Nous avons la chance ou la malchance de vivre la guerre depuis quelques années. Et à un moment donné, il fallait dire c'est assez. Nous en avons marre.
Nous avons pris nos responsabilités et nous nous rendons compte aujourd'hui plus que jamais que nous avons eu raison de prendre nos responsabilités. Parce que ces armées étaient installées ici, n'ont jamais pu en aucun moment surveiller notre territoire pour voir les terroristes qui venaient nous tuer et repartir. Avec tous les moyens qu'ils avaient. Et lorsque nous avons demandé de partir, aujourd'hui nous avons pu acquérir un bon nombre de moyens qui nous permettent de faire notre guerre et d'éloigner la menace et de l'endiguer, je dirais. Nous avons pu équiper nos forces et reconstituer nos armées. Ça ne les plaît pas. Forcément, ils vont créer d'autres schémas. Mais nous sommes là et nous tiendrons. Grâce à vous qui êtes loin, nous tiendrons toujours debout parce que l'Africain, c'est la résilience. Nous avons assez souffert. La première chose que vous pourriez faire pour l'Afrique, c'est de passer le message positif. Assez de pillages, assez de morts. Il est temps qu'on s'unisse et qu'on travaille. Nous ne demandons qu'à vivre dignement, à vivre libre. L'Afrique est encore vierge. Tout est à faire en Afrique. Regardez comment nos villes sont. Nous pouvons aussi développer nos systèmes de santé, d'éducation. Nous pouvons tout développer. Voilà que dans cette diaspora tant riche, nous avons toutes les spécialités. Aujourd'hui au Burkina, nous sommes en train de réfléchir à mettre en place une université polytechnique, rien que pour former des ingénieurs scientifiques. Parce que tant que nous ne formerons pas la jeunesse à ce que nous puissions nous-mêmes produire et transformer ici sur place, nous resterons toujours esclaves. La souveraineté, c'est tout un ensemble. Nous sommes en train de nous battre pour l'autosuffisance alimentaire. Ceux-là qui peuvent investir dans l'industrie agroalimentaire pour transformer nos produits ici, vous êtes les bienvenus. Nous produisons tout ici. Tout pousse sur nos sols. On a tout expérimenté au bout de 1 an et quelques. Tout pousse au Burkina. Voilà, la grande famille, je crois que nous venons tous de suivre la petite vidéo, une petite audio, on a outillé la bisodelo. La famille président Azoko Pesabiso a fongoleli batu maboko. Il a bien dit, la futur ya mboka lobby et sa jeunesse d'aujourd'hui. Mais comment la jeunesse na biso ya lelo? Jeunesse na biso ya lelo, dites-moi un peu la grande famille. Étude nengeza, hein? Étude kaka. Étude, ndenge ke classe ekoma lelo na mboka na biso. Ndenge classe ekoma lelo na mboka na biso. Est-ce que lobby futur ekozala malamu pona ba jeunesse ezoya lelo pona kotambwisa mboka? Est-ce que futur wana ekozala malamu? Boyebisa ngai nanu. Et pourtant jeunesse na biso ya lelo nde ekomema mboka na biso lobby. Na modèle mboka na biso ezokende. Na modèle mboka na biso ezokende. Les accords qu'ils ont signés avec le Rwanda. Aujourd'hui, nous portons le fardeau. Aujourd'hui, nous portons le fardeau, la grande famille de B52, la mignonne officielle. Il y a une personne qui m'a envoyé un message. Il m'a dit, maman B52, s'il vous plaît, si vous pouvez lire mon message, que les gens puissent savoir. Il a dit, merci beaucoup pour le mise à jour, mais venez ici à l'est de vous, et vous rendez compte. Je suis en train de calculer tout les montants détournés et combien sont rentrés dans la caisse de l'État depuis 2018. Autant de faire son devoir, aucun saint. Donc, c'est-à-dire, depuis, il y a des problèmes, et rien ne marche. Rien ne marche. Rien ne marche, la grande famille de B52, la mignonne officielle. Nous pouvons tous venir dire, je nous dis toujours une chose que Mutuna Mutu azalaka libre. Mutuna Mutu azalaka libre. Mutuna Mutu, la grande famille azal libre, Penzako. Donc tu es libre. Yako s'exprimer. Toza libre yako s'exprimer pour namboka na biso. Toza wana tozo souffrir. Tozo souffrir makasi. Mboka na biso po ebonga, il faut biso moko ba congolais to telema.
mboka na biso po ebonga biso moko ba congolais il faut totanini totelema so totelemi te moto oyo abongisela biso mboka za te bato misusu baoloba oh non eza tribaliste notre président atiaka kaka na pouvoir omona na bapouvoir baplace ya minene minene omona kaka yake de le baluba donc nzambe na nga nayebi te la grande famille de P52 la mignon officielle soki oyo nga nazo sentir na motema na nga pasi o nga nazali koyoka na motema na ngai komona ndenge mboka na biso tozo kokende ndenge tozaleli ko évoluer est-ce que na nyonso tu o biso toza nango na mboka na biso est-ce que tokoki penza kozala lolenge tozali souffrance o toza nango na mboka na biso mais na nyonso babien nyonso tu o toza nango ba occidentaux bazoya ko bénéficier na mboka na biso bazoya kozwa bazo bénéficier na mboka na biso. Moi je pense qu'il est temps que mboka na biso etia ba limite na ba fonction importante. OK? Ba fonction ezala réservée kaka na congolais d'origine. Hey, je pense na habité. Donc soki babongisi justice na biso ya mboka. Oh my God. Cela veut dire qu'on vote une loi oyo nyonso akoyiba mbongo ya mboka bakanga ye quel qu'il soit rampe lien na ye na mokonzi ya mboka. OK? À mon humble avis la grande famille. À mon humble avis, il faut babongise la biso justice ya mboka na biso. Sinon te tokobandaka ko rond-point bo o kuna yiba ki autant babimisi après quelque temps o te ezala ki ete babimisi. Donc mutu ana tango yiba ki na eko asa ni na ba anozwa na nga lisusu po ata na sali peine boye na kozonga kaka. Donc la grande famille, je vous jure que si tozo loba boye ezate ke o tokomi ba politicienne o ngai na komi politicienne na komi politicienne te c'est juste que nazo tala mboka na biso ndenge za ko évoluer nazo mi lobela nga mona bi Seigneur Jésus est-ce que makamba mboka na ngai oyo toko kende nango ndenge nini soki toyaka na ba message to soki toyaka na ba analyse o to sala kaboy toyaka juste pour apporter quelque chose. Il y a une personne qui m'a appelé à l'obinangai maman nga nazo tchela yo nazo senga na yo penza parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé et je vous remercie beaucoup parce que je vu que toza penza na souci ya mboka na biso. Le monsieur il m'a dit que lui il est contre l'évêque Mukuna. Il m'a fait un long texte ma famille nanga je vous dis alobi nanga boué maman B52 j'ai suivi votre vidéo avec Mukuna et Israël Mutombo en réponse aux questions de Mukuna qui est cette femme congolaise qui parle. Donc il dit c'est Olive Lembe. Olive Lembe est congolaise. Parle parce qu'elle connaît son droit. Il m'a même donné des constitutions. Voir constitution, article 23, liberté d'expression et d'opinion. 27. Tout Congolais a le droit de s'adresser individuellement une pétition à l'autorité publique. En plus, elle n'est pas kassaïenne. Et devant les Kassaïens, les femmes n'ont pas le droit de parler. Concernant parler aux morts, si vous allez, c'est que je suis en train de vous lire maintenant là, sur vos zongi dans ma vidéo précédente, le prophète, l'évêque Mukuna, il avait parlé d'un sujet à Maman Olive. Donc, Oeza Moutouana Yaki ko répondre, il m'a demandé, Nameka, parce qu'on a posé des questions, na baki ba question na biso, ceux qui vont répondre, to bandoya nango a pour tout partager, pour s'occuper ko sunga biso. Alors, concernant parler aux morts, Olive Lembe est chrétien catholique de foi.
Les catholiques focalisent leur prière par Marie, Mère de Jésus, car Dieu exauce les prières des saints. Voir Apocalypse 8:4. La fumée de parfum monta avec le prière de saints de la main l'âge devant Dieu. Il n'est pas question de la nécromancie, qui est la divination par avocation, rappeler, souvenir, mentionner ou faire allusion à quelque chose de mort. Je ne sais pas le niveau et l'école théologique de Mukuna, sinon il est permis dans la foi catholique de faire des eaux saints. Exemple, Saint Jude, Sainte Catherine, etc. Concernant le cadavre dans le frigo de John Numbi, Mukuna sait très bien que la résidence était plusieurs fois perquisitionnée et le cadavre était montré à la 4e perquisition jusqu'à 8 mois et la résidence était sans courant. Madame, si tu sais comment un cadavre exact, ce sont des dossiers comme Mukuna est témoin. Sachez qu'il y aura des tribunaux sur la RDC. Nous y travaillons déjà. Concernant le généraux rwandais au sein de la FARDC en 1998 jusqu'au 31 juillet, l'armée rwandaise était sortie de la RDC le 8 mois 1998. Le RCD Goma et l'UDPS en 2001 officialisa sa coalition avec RCD Goma. Les ex-phases sous l'influence de l'UDPS, Baramoto joigneront RCD Goma parce que Jean-Pierre Andekane était sous contrôle des armes. Karachnikov, des types chinois 2500 fusils étaient vendus aux Rwandais. C'est pourquoi Ondekane avait accepté RCD Goma. Donc, les Rwandais sont revenus avec RCD Goma, MLC Bemba, et bien avant, ils avaient déjà des Rwandais, Kwakabunda, Ngezayo, Kalengamire, Bisengimana et Tchétchéri. Et cet homme, il est vraiment politicien, je pense. Je documente l'histoire du Congo par satellite. Oh my God! Car il y a déjà une équipe sur pied depuis 2003 quand la RDC a adhéré au statut de Rome de 2002. Il y aura un tribunal certainement avec les images à l'appui. Donc la grande famille, sur la vidéo que j'avais faite, le monsieur m'a appelé depuis quelque part, il m'a envoyé ce message, il m'a dit: maman, madame, s'il vous plaît, si vous pouvez nous lire ceci, que le peuple congolais sache au moins ce qui se passe. Donc j'espère que vous avez entendu la lecture que je viens de vous faire. Papa Nabiso abenga kingaya komela kingaya lobi mama numéro en peso lekate. Donc akomi kaka so pazo ki numéro, je sais pas ce exact numéro moko tripté, I don't know. Donc la grande famille, j'aimerais juste interpeller nous étant qui Congolais, nous devons nous lever. Notre pays ezokende nakokufa. Le président de la République est là, il s'efforce à Zosala Moussala. Mais ozomona, comme si rien ne marchait. Hein. Et ça, le quoi, salaire, il y a bandogona biso bazar en Afrique du Sud. Barolimbisanga na fingi bangote. Bako travailler dur tout un mois. Mais so ba fouti bango salaire, a fouti loyer, a fouti courant, a fouti maille, a sambi grocery, a fouti ba transport a bana bon union sote seni. Et si les moyens épargnés seni, exact, c'est comme notre pays. Le président travaille, mais il y a des jambons et obima par-ci par-là, de gauche à droite. Combien ils obima nambo canabiso? Boba bong sabandi là, basa la biloko boye, bazong saboye. Mais ça ne marche toujours pas. Ma grande famille, ça fait trop mal, trop mal.
bolimbisanga soki na betisi ndeko mosusu libaku tozoluka juste kaka toyebi ke bavideo oyo tozosala ekóma na matoi ya bakonzi na biso point de vue na bino na yebisa ya bino na obando tanga point de vue na bino to obando tanga yango mpo ekóma mpenza na matoi ya bakonzi na biso peut-être ide moko yo koya nango ekosala en sorte que mboka na biso échanger toza na souci ya mboka na biso makasi bandeko ebele baya libanda bazoko regretter bazoloba non ici on souffre de notre pays tokoki ozala boye te mais azomona ozonga kobandela wapi mboka na biso ezaka likola crik eza likola tono. Donc papa sango na video na biso liboso alobaki politicien oyo asufraka asali nini aza te politicien oyo akendaka kodefa mapa nde biso ozala na ntongo atoke na coin mpa mamari todefide mapa tomeliti na poko ale mama lera auta wenza ya futi politicien eloko wana ezalaka te ayebisi biso ke ye avanda na bango na ozongisila biso su video yango audio yango tolanda yango lisusu comme ça mpo bomona teke na okosa mpona bandeko oyo bakoti juste na katikati. Donc bomona ke mboka na biso bakotia mutu na poste boponi mutu etanke honorable baza mutu akobanda kokende na parlement mpona koplaide mpona peuple mais ya okende kuna mpona osala makambo na ye. Du coup, si vous êtes nouveau ici sur B52, la Ménion officielle, je vais juste nous demander de vous abonner. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez-le-nous le lien. Ça nous fera énormément du plaisir. Et n'hésitez pas d'appuyer la cloche de notification pour ne rater de nos prochaines vidéos. La grande famille, je vais vous remettre encore cet audio de M. Israël Mutombo. Il a parlé des choses où il a que peut-être si tout mettre en pratique, il y aura peut-être changement à makasi na mboka na biso. Naba bandeko na biso nyonso tu oboza na libanda ya mboka na biso Congo to benga rabino na bosa mkuzo to benga rabino banane bandeko boza libanda obobunda apo na mboka donc restons toujours là to continuer kokoba nzamba lola apambola biso to mekalisusu kolanda papa na biso Israël Mutombo ameki un peu koloba makambo ko eza un peu capital to landaye et puis botikelanga na ba commentaire ba suggestion ba conseil ba idp botikelanga na commentaire comme ça nous allons évoluer tous ensemble to simba na loboko l'union fait la force. L'union fait la force, la grande famille de B52, la mignonne officielle. Merci beaucoup. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse. Je remercie toutes les personnes au bazo komelangai, bazo pesanga ba conseil pour notre évolution ya mboka na biso bozo komape na ba commentaire pour nous pesa ba point de vue na bino. En tout cas, nzamba lola wana oyo ala la kata nimba kate a pambola bino. Tolanda tous. Ba politicien ba nyoko bakate somme de biso politicien nyoko beza lukuta ngana bi ba politicien ba nyoko bakate baza la vie ya bien baza na ba policier baza la basi na bango baza malamu même ba sous maman na bango ba nyoko bakate bango nyos baza en prise en charge même ba famille ba sous maman ils sont en bonne santé bango baliaka bien ba yebi passion ngana toza na ngote ba defaka lipate na ndaka politicien ba defaka lipate bango baza ba venez à moi vous tous qui êtes fatigués je vous donnerai direct baliaka bien ils mangent comme ils veulent baso baka chemise asika basilisi babwaki bazwi mususu baza na ville ko ngana yote ba voyager na pouvoir ya penser soka lobby naza na France akei lobby na ko ba États-Unis bakei baza na pouvoir am de l'autre bato ba voyager bakei na libanda bato bazongaka bozaka na explication nous avons vu nous nous sommes entretenus c'est depuis la dernière fois on a été changé mais évidemment on va voir bozo tordre sens peuple azoki nani nde moto malamu bino boye bisangai Kabila na gestion nae na Tshisekedi na gestion nae banani ne mibi ya malamu to ça la question pour un champion to lugana na opesa réponse ko kanga moyibi eza malamu memba na moyibi eza nini po bato bakomi siko na lokumu ya moto akoko yiba na mbongo akene na prison ayebi keso ina beti na 10 millions na vai na nga na kati na kosomba local ba tieninga climatiseur na ko vivre lokwa na zagi libanda na négocier na directeur à prison tout ça na biso à l'aise na ba petit na kondima na vanda pendant 4 ans 5 ans jour na ko bima na koya na 10 millions pe akokoma na 50 parce que ba ko sala jeune magistrat ba yebi ndenge nini ba ko yokana zo ba tomate sangisa ngona mai sanzaka na tongo na kotsa petit mo na téléphone na bando filmer ndenge zo cha ba mona ko zo sanza bakila chaka musu côté asima ba mona ko bimisi bakila na ndenga se et puis ba ko luka liberté provisoire mutu akokende
bato ya liberté provisoire bazongaka na kasho te. Lolenge ya kobangisa bato na misolo ya leta eza kokanga bango. Il faut bato babanda kobanga ke so na simbi eloko vi na ngai ebebi. Non pas ke biloko nyonso ekei bakangi nga mwasi na bana na suki. Me bato bakobanga te. Mbano ezali te, mbano ezali te. Baokanga bato pe mbongo ezozonga te. Kokanga ya ba 2 jours na ba 1 semaine ya ba 1 mois. Ezosimba te. Surtout que ceux bakoti na hôpital babelaka mingi. Ba fièvre moko lampadérique avec dû au microbe moko ba fièvre foragère dû au microbe lampadérique. Yango nde malade bango babelaka principalement et puis ba traiter yango na Kinshasa te foka libanda. À quand la fin de cette mélodie? Mokonzi ya mboka alobi. Biso tosali ba analyse. Quand ya Kabila ba réagir. Quand ya Katumbi ba réagir. Quand ya Fayulu ba réagir. Li pesa la kombi. Nzele zapi. Avion ye wapi. Donc, tous ont discuté, mais rien ne change. Loi à Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. C'est la même vie. Ils sont ministres tous les jours, ils sortent tous les jours, ils sont honorés tous les jours. Ils sont reconduits dans tous les gouvernements, mais rien ne change. Mais dans papier Zaka, mais normalement, regardez par exemple ça, papier numéro 4. Je l'ai expliqué quand même, notamment par rapport à la dernière réunion qu'on a tenue. On est à français. Lubumbashi, Bongolo, Victoire, Matonge, Pongabi, et là combien? Zando, Bokassa, combien? Ndunda, combien? Quelle est cette politique? Bino Batubozo défendre awa. Na bino Batubozo attaquer. Bino en fait Batubozo réfléchir awa. Bozala d'accord nanga, to la prière, Nzambe atambusa vie ya moko na moko par rapport à la défense na. Ndenge Congo ezotambola Nzambe atambusa vie na obongo. Moto amoni ke Congo ezotambola malamu Nzambe pa sunga vie na etambola bongo. O mamoni pe Congo eza na pasi réflexion na Nzambe atambusa obongo. Je pense que tu subir parce que tu es dans la télévision pour la kokumisa batute et pour la bunda pour la peuple. Nzambe atambusa vie à moko na moko par rapport à sentiment za na moko na mboko. So yo moni ke Tshisekedi azotambola bien Congo eza bien Nzambe atambusa vie no bongo. So moni pe Tshisekedi azotambusa mabe et que oza sincère Nzambe pas conduire yo na ndenge. Je pense que toko bangaka koyaka kosala ka chorale pour des individus au lieu de défendre l'intérêt commun au ya mboka na biso. Ba politicien ba nyoko bagate somme de biso politicien nyoko beza lukuta ngana bi ba politicien ba nyoko bagate baza la vie ya bien baza ba policier baza basi na bango baza malamu même ba sous maman na bango ba nyoko bagate bango nyos baza en prise en charge même ba famille ba sous maman ils sont en bonne santé bango ba liaka bien ba yebi passion ngana toza na ngote ba defaka lipate na ndaka politicien ba defaka lipate bango baza ba venez à moi vous tous qui êtes fatigués je vous donnerai direct ba liaka bien ils mangent comme ils veulent. Baso baka chemise asika basili si babwa ki bazu mususu baza na ville ko ngana yote ba voyager kana pouvoir ya penser soka lobby na za na France akei lobby na ko ba États-Unis bakei baza na pouvoir am de l'autre bato ba voyager bakei na libanda bato bazongaka bozaka na explication nous avons vu nous nous sommes entretenus c'est depuis la dernière fois on a eu des têtes changées mais évidemment on va voir bozo tordre sens peuple azoki nani nde moto malamu Bino boye bisangai Kabi